Alors, bonjour, bonsoir, selon Moma Nini Bokozwa, émission Nabiso Yamakusa Yamama Spaghetti, Nakati Aspaga TV, na pesibino ba bonjour, no ba bonsoir, na pesibino ba bonne, donc na souhaité bino ba bonne chose quoi, biskanyo so bozali, au Mama Spaghetti na bino ndeka na ebisa ki bino ke na bana ko yaka tout le temps, na ba recette na biso moko sima mususu, ndenge na prometa ki bino, donc ngayo na ye lisusu, pona toka bola moi mayele muke onzamba opesa biso na yebi ke recette na osala boyebi na bino yango ebelebe basala na ndenge na bango mais siko lelo nga na yeli bino selon Mama Spaghetti. Lelo to osala émission na biso ya mabumu na épinard. To lia mabumu na biso lelo na épinard elongo na Mami Fernandez na libota na ye mobimba bebe na biso Jelly na ma copine na biso Kenaya baza awa tozo passer journée to kanga basuki banini yo to sala mabumu na épinard tolia na mama Passion Chango motema ya Nico Kangu mama na grâce na ye na bébé Curtis donc marraine à Curtis donc tozali awa yango wana lelo tozo senga na caméra mena biso bébé Curtis akitana se pona azola biso biloko oyo tokosala makusa na biso. Donc nalingi bino mingi. Merci. Allô, merci mingi bébé Curtis. Lelo nazo biso image. Lelo na olakisa bino mabumu na biso yango yo mabumu ngombe. Na olakisa bino na tia yango mwa citron mukie na sopeli yango ma ya moto pona elongola ba zei wana na basolo wana ezaka makasi pour na mabumu na biso ebima propre. Donc ne la saboye il faut na sokola ngo lisusu. Bon déjà na sina sokola ki mais na ochani oyo eza épinard na biso ya Kishasa yango yo toza na tomate na biso pelé na osala na tomate pelé toza na matungulu toza na ai na pilipili toza na ndembi toza na poivre na bouillon toza na poivre noir et puis toza na huile d'olive na biso. Sikoyo na sina bongisi biloko oyo tika sikoyo na sokola na bongisa épinard na biso na otokisa ngo su muke parce que ça na mobesu et puis awa na osokola ngo na tokisa ngo na otokisa ngo na ko épicer yango tout d'abord pour la tango erotoka épicer kota tango parce que mabumu etoka na place nango moko na ko épicer mabumu na biso bien na tiango mwa ai na tiango mwa pilipili matungulu na tiango mwa poivre noir na tie biloko nyonso tout etoki na biloko wana après na olakisa bino ndenge nini tokosala épinard na biso na mabumu ngombe. Merci beaucoup boza pete bozela toza susu na bino china suka. Ciao. Alors mama bomoni ndenge na tie matungulu na biso na tie matungulu na biso na tie ndembi osala sauce na biso bon na ndenge ezali na tie ai na biso yango tobabisa bamama nalingi bino mingi kande nayebisaki bino ke mwasi na mwasi aza na nzungu mwasi na mwasi azalaka nelambeli na ye naza na ndenge ebele nalambelaka mabumu oyo eza ndenge moko sorte mosusu yango naolamba basorte mosusu ezali oyo sikoyo nazotia tomate na biso tomate pelé totie tomate pelé na biso po kofina tomate po emonana misu te
tofina tomate pele na biso yango bamama tosala mabungu na biso soso tobwaka yango na kati ya mabungu na biso mabungu bomonaka ndenge ezokendelele bamama bamama baspaghelave baspaghe chou je vous love nalela bino mabe nalela bino mabe émission na bino yango oyo ya makusa ya mama spaghetti vedire soki ngai naye koyebisa bino ete ngai nayali mama na bino nakolambaka mikolo nyonso mpo te bino lolia bana na ngai nakobongisaka mabala yei na bana mosusu bakoyeba kolamba te akei libala boye akolambaka mafuta likolo mai na se mai likolo mafuta na se akoyeba te ife esanganaka bamama mosusu akolambaka maboko na ye eyali obe likolo maboko ekita te kolambaka na motema mpio mpo te bana na aseli bakolia bamama omoni ndenge nasali sosi oyo soki etoki wana nakolakisa bino ndenge nakokontinue merci beaucoup bamama lozalobe wana losanze te alo bamama sikoyo naotia epinard na biso na sauce naotia epinard na biso na sauce bon epinard na biso eyeba kosangana na sauce na biso donc yango oyo tosangisi epinard na sauce tokokalinga kaka mwa ntango mokie po epinard ezwa goût ya sauce ezwa goût ya epinard apres tokobwaka yango na kati ya biloko na biso bamama nalingi bino mingi bamama donc eza boye ndeka na osala bino alo bamama bomoni mabungu na biso ebeli mabungu na biso tolambaki na epinard yango oyo tozolia yango na semoula pembe bosouhaite biso ba bon appétit donc nalingi bino mingi mbala nsima tomonani merci ciao.